Nzambe ayo opimela bino nyonso. Maki opimela bino kotambola te. Kotambola eza penza eloko moko ya pete. Et puis ezo fele baso moko na mbongo te. Mais na mboka na biso memi kotambola. Nzambe abani kopimela biso yango. C'est une malédiction. Autant mon makolo mabe, autant na tukutuku mabe, autant mon mutuka kutuko lobate. Okomana batozo sundo la mutuka bazoke na makolo. Nathalie, on a seki maintenant qui n'a pas cette mutema et la sarara ba efika ba malédiction pourquoi elora bozo tant yo monyango aux amons na mboka o meli na kitsa ça au koli na Congo o yibi ndenge mboka fa so na tant ko mona ba art ya boy papa vesa. Est-ce que kalapena ba mama ndenge wana ba to bundaka pona libango ezo kangamai. Mais ça sur les réseaux, tout ça, que comme la malédiction. Donc, voilà, c'est les camarades, c'est caté, mon sein dans papa, mais ça là. Non, papa. Na bato balandi en penza. Hein? Ba maman, il y a 3e âge. C'est impossible, mais comme impossible. Comment on dit que vous avez un spin? Hein? Goldberg a quoi ça? Ponini, bawela ta, eloka koliate, bazwela libanga, pombu le beti. Tomoni image ndenge babuki porte wana ya hotel, bamoni ndeko wana komi elongi, mutu na eza mutu, nzoto komi ya boya ya nyama. Papa fait ça. Mboko tomona makama ndenge na ndenge. Zambali Misangai. Pendant 15 ans, je natikala kofinga mutu te tozwaki problème wana braza ezaki munduka tout inga na sentir mutu ebouge tirelo ero moko nazomona bato mibale soki malade elamuki nango na bato mibale tina mela bakisi nde ekalmi. Papa ça mambolo baki ozo telemela e forme mamo sala obaganza musala nzambe te papa fait ça surtout tout le monde eloko o roloba suni. Ni nabiso mabo. Justice nabiso. Masem sala kitoko. Omoni bato bamba malédiction na mboka. Eza bato ko na ba mugisho wana. Nakamani nakamonde ba bengeke prophète. Prophète ya Nzambe oyo soka telemi zo balendi. Ainsi dit le Seigneur. Po bato babika. Prophète lo ba ben sanita ndenge wana. Bato basambele l'église to za ba mugisho wana. Bazaba rasi mabe to bazaba toyo nzamba yebite po mutu bena solo bena un pasteur akosa baba mugiso basala pasteur o bena nzamba bengi atok to sambela kate atok to za bolole mosali ya nzambe ayiko se comporter ndenge wana jamais pela ke sambela pa na ye jamais. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert. Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango Oh na Vincent Makeba
mbote bandeko ya Ciel Vert TV na pesi merci beaucoup na ndenge bozo continuer ko sala na Ciel Vert TV ndenge bozo partager ba émission boza ko s'abonner na beti c'était ndeko wazota la émission on a s'abonner vraiment s'il vous plaît oui ko s'abonner pe commenter ka émission sur lundi émission na biso to ça et c'est pélici auto za ba suggestion ko sala na émission au commenter pe ba numéro za wana ya patriarche vc za la wana numéro pe ya bato lingi obenga za wana ba ko za vraiment les bienvenus ou bien la bienvenue na émission to pesi vraiment merci na sima ya caméra na moni équipe za mobimba ingénieur Josué na équipe na vraiment Kevin na moni Caleb on est mutuazo wana pour Alexa ba image boza la édifier na bandako na bino merci beaucoup soki to na plateau na biso ya Ciel Vert TV eza biso to rapamba pamba te so moni to lekisa émission na Ciel Vert TV il vraiment faut botala yango po to zala vraiment wana pour na ko édifier bino yango leo to na plateau na biso ya Ciel Vert TV to ya ma patriarche vesa makela dernièrement to sala ki émission moko pour la malédiction ya mboka vraiment tout le monde émission tout ça là qui ba sepela qui na ba bengi pe patriarche vesa makela tellement tezala ki mukie a décortiquer vraiment mingité vraiment lelo yango to kota na muzino pour na pasteur vesa azinda vraiment na muzino pour na mboka na biso to mona makambe belé. Et comme nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons décidé de faire un mbote pour nous émission. Shalom, révérend Vincent Makela. Shalom, évangéliste Cédric Makela. Nous avons pas yo comme trop populaire na poto hein. Voilà moni frère Guigui Atunio. Nous avons pas yo frère Guigui. Merci pour l'appel nous service na bien. Nous avons pas yo asungayo. Après ça, makasi ya tout ça la émission ba mitune zalaka ya yo mais bien nous zalaka ya ngai mais tout ça la inspiré par Nzambe par rapport ya émission oyo to banda ko sala ya on a salué ba banso yo banda ka Ciel Vert TV ngana ko sengo kaka kabola ka émission na baninga partager ka na baninga parce que mam to zoloba et ça très important l'homme valable Cédric Makela. Et là, comme ça, il y a une mission bien. Et tu as la marate. Une mission qui tombe au penza pour la édifier, pour éclairer, et tu as la marate. Mais ce qui est une mission, il y a un peu pamba pamba. Oye ça makamonga bo soto na kati makamba buzoba na kati okomona tala ba vie est-ce que biso nyonso toko makaba to bo soto bato buzoba te ata 5 personnes batali likambo te et sengeli kaka mwana moka Nzambe azala édifier pe soko moni bato atala ke mission ya ko édifier bato mingi te parce que bato mingi bazana molili l'homme valable donc yango moni ba makambo le sala maka na pesi bango mbote mingi ba ebalanda biso bo partager vraiment bo s'abonner massivement na chaîne na bino Ciel Vert TV et Nzambe akoleka na kopambola bino na pesi mbote mingi et pas moi si na ngai mama Bene mon œuvre d'art servant de Dieu Nzamba pambola ye frère Guigui tabiba sekaka na benga ke mon œuvre d'art Nzamba pambola ye vraiment pese makasi bososoli pona kovanda pembe na mosali ya Nzambe pona kovanda pembe na mibalo ko na biso ba oyo eza fopika eza petete mais ya longa ya komoni batonso abenga ke ekabola bitumba azala bakombo ebele ma bébé ye ba makabebele bele to benga kaye Nzambe le kana pambola ye et sans oublier mon fils mosali ya Nzambe pasteur Richard Mangando Nyekese Nzambe le kana pambola ye mon fils bosaka pena motema bina ba pasteur Cordo Wangata pasteur Aimé Mosakoliola pasteur Pierre Bazebele donc Nzamba le kana pambola bino servant de Dieu Blandine Nzamba le kana pambola bino do vous apprenez motema pasteur Richard Mangando Nzamba pambola madame na yo voilà on a ko banda ezalaki yango wana. Merci beaucoup Patrick Chefsa Makela émission to ça lelo tel message très profond na lingi vraiment okumba biso na prière ata ya 30 secondes pour bana Nzamba vraiment moli mo santo ezana bango kolo na commission pour zali Nzambe. Merci kolo o pesi biso makasi ya kosala émission susu ya lelo nebete bato mingi bakolanda yango tika to pesa so mayele na bososoli émission to kosala ebebisa teme bongisa eboma teme édifier batu pona lukumu na yo na komone swasi ya mwana Nzambe na bomoi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Place aux aïe nanda ko robeta maboko Nzamba za lokumu. Voilà.
Merci beaucoup papa Vincent de la salle qui annonce nanga tué vraiment la plata lolo ya lelo ba te belé ba benga biso ma babi au mission ça na Patrice Vincent Maké les entrées qui to répondre ba malédiction na mboka mais Patrice Vincent Maké le succès qui en vraiment té pour temps mais tout ça li constant mamulu surtout le baki to zo mona yango mboka vraiment la malédiction tout ça li constant nango tout monde est vrai pour biloko mingi pe na mboka ebungi ba donner mingi ya mboka échanger par rapport à ndenga kala ba donner ça changer tout monde vraiment que malédiction za na mboka papa Vincent suko toki ko sala ni elo nini oyo koki ko bakisa nini o lo bakite pona mboka za délivrer mais malédiction et so continuer na mboka na biso papa l'eau valable oyebi nzambe ayo pimela bino nyonso mako pimela bino kotambola te kotambola za penza eloko moko ya pété et puis zo fele ba somo na mbongo te mais na mboka na biso même kotambola nzambe abali ko pimela biso am ndeni papa est-ce que kiko ndima ke mutaki ko longwa awa na commune na Kasavubu pas que na commune na Kibarumuto Kinshasa a ça la 3 heures du temps. Mais ce qui a mais attends la carte à Mutuka. Voilà la malédiction. Mais c'est une malédiction. Autant mon makolo mabe. Autant mon tukutuku mabe. Autant mon Mutuka kutuko lobate. Okomana batozo sundo la Mutuka bazoke na makolo. Papa l'on valable. On sera quand même une caméraman na munene. Oui oui. Mais quand on filme na batongo to na bapo quoi. Otala. Donc na mboka na biso eloko moko na eloko ya suka oyo eza facile mpona kosala kotambola ta na makolo ekomi passe papa vezosekisinga eloko ya suka ya facile oui na mboka na biso kolia passe courant passe nde tozona bobo courant eza te oyebika eza te groupe tosala ezalaka te mai eza te kolia ekomi passe na buto peso kolali passe bangungi oui oui donc bangungi ba comme na mboka na biso na yebite mukomso na kazi ba ko filmer yango oui to tsaka kisi mukolo moko to bibi to ke église to zongi na monaka ba to fonda ba gangi ba to zo gang nini papa yaka na bota total boye bangungi batandami na salon lokola to sopi sac à l'os mais on est malade il y a moto zobela mais l'eau valable oui papa nyonso ekomi passe na mboko oyo nyonso ekomi passe soki tokotambola oyo eza nango fele nzambe biso makolo fele po tambola bafutela yango tikete mais ekomi passe ebomaka mosusu kolala passe kolia passe komela passe na ozonga somaka mango te me biloko nyonso oyo ezali koma na mboka emonanaka susu te bapomme rouge toyei kolia oyo bapomme rouge bato mingi bayebi yango elimwa seke banzete nango bakata yango papa Vincent ezala banzete bakatikati banzete tonga bandako mais sikoyo soki otali Kinshasa ndenge eza lelo na ndenge ezalaki kala omona teke yo moko lobi yango ke badone échanger mopepe na excès ezalaka su te mulunge ya ndenge wana ya kosakana te ata mbula ebeti liboso eza mbula ebeti okomona mo fraîcheur mais lo mbula ebeta te bosaka na mulunge lo valable jour wana tolongwe awa na jeep toke l'église tokomi na zigida tokangami wana talanga na komi na problème mo moke ya misu na kiti na zigida wana pona koma tala bato be komi na Kinshasa kolongwa zigida ti na veni maluku eza musika te ba 6 à 7 avenue 6 à 7 avenue totanga nanu soko longo na zigida eza na veni dima okoleka kaka dilolo lokolela bolobo songololo pe okomi na ngungu okomi na maluku mais tosali après pe 1h40 minutes tout à la batte tokangami wana et puis ezeki mokolo yango ngambi nako ezeki mokolo ya intercession lundi yo yebi nazoya namoni bakambi nyonso tu bapasteur Pierre bawola banani bino to bobimi libanda bozotala ti ero passer na comité qu'est-ce qui ne va pas kutu bolingi bolandanga c'est ça
donc na communique ka Kinshasa na dima tina veni maluku liwa mboka ne saka ndenge wana tala siko batukomela biso nyonso tokoma malade na mboka oyo soko temi l'église olobi banani bazobela église mobimba batelami moto azala bonne santé aza te mais ezosala bakonzi au plaisir nini oyo bazokama mboka oyo tala siko bato kokufa yo nalobaki yango okomona olie bisika oyo eza baespace vide batya basociété tosala babilanga tosa banini mais nyonso ezokoma basimetiere po baluka kutu moya obikisa bato bawasala basimetiere po bakufa oui so botikala bodirige banani baespace wana sikoyo nyonso okoma basimetiere oh cité du ciel oh boye na boye oh boye na boye l'eau valable kozala congolais komi bano sokomo vivre na bastress bakomo vivre na mawa parce que il n'y a rien oyo ezomarché na mboka oyo eloko te transport ezozala te atoko na transport yango okende wapi parce que embouteille ezobanda banda 6h du matin kutu 5h ti ba 22h bona kata embouteillage okende yango wapi souffrance ematima elengi akozala meme na mutuka eza susu te yebake biso tolongwaki na Kasavubu na jeep tokende na komi na Kinshasa barashi na Kevin balongwaki na makolo badouble biso Kevin zawa Kevin mais na coste quand même nana zawa Caleb mais quand on répond des bateaux est-ce que la belle kabalukuta oyoki baleki biso nekata bazoba bazoba baba na mabene mais bosana noawa mais toti nzela bona Kasavubu poto ko bitokela ko mina Kinshasa awa biso tolongwa liboso na bango bana semela biso me ba doubler biso ba kombe pa bazokende bazongi bakutika biso wana oh mambo ezalaka te papa mais mboka ekomi na se ya malédiction bakontina biso bakongolais tolongwa na banzambe oyo baza komodiri mboka tolongwa na kati ya banzambe ya mabe nzambe nini yango ya mabe papa Vincent mais kosala milieu mabe ozosine pacte na bademo bosine pacte na satana oza na kati ya baloge tout simplement ndenge wana mais ozomodiri mboka obikala tokosambela mingi te mais bato azalaki motema malamu parce que makambo ya baloge wana banini ezalaka penza te ezalaki soki boza na balabala omona kaka bozosoupçonne 2 to 3 personnes mais tout le monde baza suspect ntina batv bazoleka babenga bato oh contre na bareseaux sociaux na bayoutube omona babini kosala bémission ngai napesaka portefeuille magique ngai nabongisaka mabala obotaka te yaka mais kala biloko bazosala yango na kobatama lelo meme ata bato basalelaka na baza na kati ya baloge bakomi tia babanderole bakomi kotia bapublicité mais tokovivre ndenge nini tala ndenge bato bazokufa ke na basale de mort mpe sokotia bato eza susu te eza malédiction tala bamaladi tokomi kobela bamada mabe liboso bamadi okola basikre maladi ya baprostate banini ezaki rare moko mtakufi nango rare moko mtabeli yango bacancer ya météorisi bacancer du sang mais non presque bato nyonso bakomi na bamaladi donc tobondela mingi mpo na mboka na biso oyo siro te eza pasi mingi bato bakomi na mitema mabe omona moto azoyiba ye moko 400 millions ya mbongo oti mutu aza PDG na to DG na société po futa bato eza pasi combien de bato baza kosala société bona eza na grève lelo eza faillite onatra ezali première société ya mboka na biso eza même koravitaye l'état lelo soko teli batravailleur onatra mawa tro oteli bafonctionnaire mawa tro ozomemeke mboka eza na kati ya malédiction eza pasi mingi lo valable pasi mingi. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela bandeko balingaka yo loba
basepeli makasi papa Vincent toza toujours kaka na ba effet auto mona na mboka na biso la saki mboka za la malédiction dernièrement to mona mbula moko to beta mbula ya mingi te ya mukie mais to moni bakoko bata troisième âge bakoko vraiment bakoko likuboso le port na bango libanga mo wasala rapport mai ko sombule beti mai ekanga mai ko tate mais bakoko msoti aza voisin na msu wazo wela libanga pona mai ekanga babundi bako itina mabele na niveau bakoko ba troisième âge bongo papa Vincent ko bunda na miso bana et la sanini papa Vincent biloko bongo mais c'est ça la malédiction soki moi il serait ba image wana oui batuma na ndabo to commenter ingénieur Caleb na ingénieur je suis beaucoup de biso na quelques minutes landa image na bandeko po papa Vincent a commenté yango nzambe peta mwa be mbula zo sala bakoko bazobunda likola ma ya mbula Ok, merci beaucoup ingénieur papa Vincent Nathalie on a seki maintenant qui n'a pas dans mutema et la sarara ba efika ba malédiction pourquoi elora bozo to yo monyango ozamona mboka o meli na kitsa ça okoli na Congo oyibi ndenge mboka e fa sona ta ko mona ba acte boy papa Vincent est-ce que kala pena ba mama ndenge wana ba to bundaka pona libango ezo kangamai mais bah toi ça sur réseau tout ça que moko comme la malédiction donc voilà bon c'est les camarades c'est caté mo ça nanzam papa Vincent là non maman papa na bato balandi yango penza ba mama ya troisième âge bazo bunda po mbule beti siko libanga wana ezo protéger mo muke soki lupangu soki nini po maele kaka pembeni bazo la libanga olo beza yanga olo bi libangu eza yanga pepe babundi omonde ki moka beti muninga spi oui après oyo mboka ndenge nini lo valable to seka Passi, na waseka na passi papa Vincent. Na waseka de mboka tozo kende vers là. To si to limo papa. On dirait mboko yo dans quelques années zoya Congo to qui ça existait sous té. Makambo tozo incroyable mais vrai et c'est impossible mais comme impossible. Omonde muninga ba tabiti muninga spi. Golbert akosa. Ponini bawela ta eloka koliate bazwa la libanga pombu le beti ozoma la malédiction ça c'est pas la malédiction ba toi tu vas commenter oui et puis ba toi ça wana baba hey ozomon et comme le la spectacle moko boy mat combat arrive na foreman voilà ozoma la malédiction oli ba maman bongo bawela table yoka kolia to ba le loko moko botuya bazwa la libanga pombu le beti non, c'est pas possible mes frères et sœurs. Ezama wa mingi. Yesu azonga noki ako kamata biso pardon. Trop c'est trop. Mboke comme la malédiction au sakanate. Voilà. Merci beaucoup papa Vincent. Binoza ba homme spirituel. Beaucoup plus de stratégie. Mon tout le monde a bandé comme sous basala nzambe basala ba prière de la nation. Mais bah trop de prières, tout le monde a malédiction. Ils ont gravé, ils ont matasko makas. Bino homme spirituel papa Vincent. Puis ça ta stratégie moro boye au ba kondito peuple gros ça la pour malédiction et longa mboka papa. Prière ou kolongo la mboka la malédiction zate. Pesa la kate. Batunde ba bongwana. Bato ba bongwana na bike katoko sambela makasi te mais biloko mbo ezalaka te ozomona bato bakomi mitema mabe ya kosakana te bakomi makanisi ya mabe mutu azaka na posa kaka asala moningane mabe mutu akosalisa yo gratuitement te bato balingi teke baninga baavanse
songi ko dénigrer batou yo somo na teme na ba réseaux sociaux ça l'émission le rôle aboyé et nous pas vu mingi te mais ça l'émission polémique ya ko fingana ya ko lobana ba mabe ya ko lobana ba bêtise o komana ba vie oui donc ezande batou ba comme na bizaleli mabe donc mukili ezala ndenge zalaka mais batou ne bazo baby sango ozo comprendre très clair pour mukile lo bagate nzete déplacer kate sara indumba te nzete sala mabete nzete bunsaka muninga na ngote nzete ko poisonner muninga na ngote mais batu ne bosala ba makamol yango moni mboke zoko tanakata ba malédiction balingi lisuko za mutema malamu te balingi bakamanzambe te balingi ka mabe alors mboke zo sala modi biloko nzamba tiaka na mukili etomboki ekosunga biso elingisi kosunga biso te ezomona na susu te parce que batunde bakoti na kati ya mabe do biso nde tobongo na mitema tochange bizali na biso tobanda kositolongo na mabe tosalaka malamu okomona mboke kozonga ekofungama yango moko sans que tu passer boka prier voilà bien papa Vesa naoki kaka na zui eloko moko lobiana pona to changer ba comportement olobaki eloko moko pona mboka na biso histoire na biso mboka ba falsifier yango mais tolandaki nani honorable Eliezer na l'Assemblée nationale pa lobaki eloko yango abiki histoire mboka na biso ba zongisa ndenge zalaki parce que to ba mindele bayaki ba monaki la mouchi du Congo ambushi bakutaki déjà bana mboka bazalaki wana pourquoi bango batsa bongo te batsa Diego Ka papa tu peux sur raison comme ça raison mukete yebele bon ne batani sakabiso c'est Diego Ka onde a ko découvrir embouchir ya fleuve Congo mais c'est ça le kuta pour avoir Diego Ka wa ko découvrir ango bato bazalaka wana bato zo vivre wana bako no so bazaki déjà bazo mona embouchir wana oui donc donc biso tolinga ko importer ba makambo donc makambo utaka na pas ba paya surtout pas ba mindele ya onde zaka solo pe zaka kitoko oya biso zaka malamu te yo mona te somme ta solo ba français nde bazo mona zamta mayele respecter makas mais so solo ba lingala oya za buriki oya tanga te mais tala ba français est-ce que ba français ba chino ba français rien ozomona ba indien bebi ko ba français te mais tala mboka bako ndike zo tongama est-ce que chine tongama na français non wala na bako tala kaka ba en Afrique banani ba ko tumaka biloko ba west africain tala français zoloba mo okoki quoi piquer Chris toi demande-moi l'argent moi parti là-bas donne-toi l'argent toi pas payé moi fâché abetanga l'équipe nani mais au moment soki yo bibongo atangate oyo belaza soba oyo zanini mais babosa ke français za ba ele te za langue oh école kotongama na langue na bango kende na Inde ngazo ke soke na Inde batongaka mikolo nyonso ngana zo grâce okoma na Addis Abeba na Éthiopie biso na Éthiopie to telema te Éthiopie bazoko finga so ba fingi yo Éthiopien ba fingi yo mutoliaka bien te ozala santa bien te mais là l'équipe so musika biso to kana complexe ba français ko le bagaka anglais sit down stand up hey God bless you voilà ba mono za danger donc le seul pays qui a un complexe, il y a langue. Et ça va congolais. Oh, toki pe ko tonga mboko na lingala. Oui. Pe tongami, toko tonga pe na Kikongo. Toko tonga pe na Kiswahili. C'est ça. Ba mama na biso kala batanga kate. Mais tala ndenge ba sala mboka zaka propre. Oui. Na ba makaba solo. Très clair. Ba sa ba classe à danger te. Nga mama na ngambudi. Akotaka ta première te. Mais t'as la souhait, t'as une abouclation d'éducation madame. Yaya Zaki Yaya, Leki, maman ya ba voisin, tozo benge mama. Oui. Ozoka, tato okola, oka ya Gabi, ya Kingandi, ya Musaou.
ya nyongoni mais aza ya na yo te mais lelo omona mwana moke boye azomake tata monene lokolanga mama na bao pa yo kotela mwana moke boye azofinga bolumbu ya mama na yo ozomona lo mais kotala ba français ayebi anglais tala mayele ya solo ezaka mayele ya classe te mayele ya solo ezaka mayele oyo nzambe apesi mutu amen yokani ezaka original oyo tozwaka na classe tobakisaka kobakisa nasolika masolo bato babomi mboka oyo yoka batitre na bango je le connais ko oyo kaka professeur licencié azwa soki nini babeko soki nini professeur ordinaire bato babomi mboka oyo doctorat azwa master docteur banani mais azoyiba mutu atanga makasi me muyibi voleur mais ngam natanga pena makasi te mpona yiba eza pasi ezaka malédiction papa mais eza malédiction mpona mboka eza malédiction voilà. Merci beaucoup papa Vincent et ça la passe makasi toseka tozoyoka bandeko pe bazolanda na ningo bakisele moko chino tozoluka aide para bango balobaka français te ba riche baba français te mais tozoluka nini aide para bango est-ce que ba portugais balobaka français balobaki portugais Espagne, balobaka espagnol. Oui. Est-ce que tu comprends? Mais ndeni bamboka na développer. Mais bisowa, ceux qui ont le français donc yo ze le côté. Ba ozona msalade. Papa, tu continues papa. Merci beaucoup papa Vincent, on le bara bien émission ça la vraiment sauce tozolanda ngopé ba na Nzambe. Et ça là, papa Vincent, tu as toujours car na mamou et ça est malédiction na mboka. Tolo bela ba effet ou tout monde na mboka po et la ça mboka ou ça maudit. Papa Vincent, tout le monde na hôtel mo a wande comment otaki Angola. Azo ki ba séjour na hôtel. Mais ça une semaine bande ko ba bino oh pas beaucoup to banda ko taka bimate. Ba ça le fort ba bouki porte. Nasi TV radio te to ota image ya poto zonga. Oui, et ça m'a bête ça malin. Et je n'ai qu'à la ça s'est passé à Pointe-Noire, à Mawata, dans un hôtel hier soir. C'est-à-dire que ce client, c'était un homme qui était un homme normal qui est rentré. Sa photo est là, à un hôtel. À côté d'un hôtel, en tant qu'homme normal, a eu chambre pour une semaine. Il venait de Luanda. Donc il a pris la chambre pour une semaine. Pendant les 1 semaine, on ne le voyait jamais. Après un jour, les conseillers du terrain disent mais moi, toi, on a besoin de chambre. Tu as été, mais besoin de créer la carte de la chambre. Le monsieur, comme il avait le double de la clé de la chambre d'hôtel, a créé au fond là, chambre d'hôtel, avec au coup de locaux. Donc, et Indaki, et Indaki Lobi Namata, et Indaki Lobi, Indaki. Tomoni image ndenge babuki porte wana ya hotel bamoni ndeko wana komi elongi mutu na eza mutu nzoto komi ya boya ya nyama papa Vesa mboko tomona makama ndenge na ndenge basi bakanga hotel na bamibali mabe bakufa na kati mabe donc makama zo sala ma aweza rare pour mona na bamboka mususu sur la kosi bato ba commenter eza rare eza makana Congo. Oui, pour na kotel sa bato mamtolo bageza solo ba ras mabe bazalaka na mboka. Donc mutaza mutu, maza mutu te. Image zo sa mamtolo bageza makama solo. Que na bamboka to vandi na mukito vandi ba ras mabe bazali. C'est ça la malédiction. Mutu aza mutu akezo bakisi po soko koma suki ndenge nini. Aipe ko zale lima ba bina mukili. O mona mutu attention mona pe avant na pe na basi. Oui. Vous comprenez? Il faut que tu aies une mission de salaka. Bilo ka boye mona na po bambo na ke tozo bambaka masolo. Yo kasi mutu wana avant na basité. Akusha na basité. Alinga basité. Bon, moi si so ka lingi mutu ndenge wana, yo pe non valable, ozi moi solo bimi na ye. Semence ya mutu eza semence ya monstre ya dragon. Mais yo bimi na me moi si wana. Quelle malédiction reçoit?
malédiction okomema na mboka okomona mwasi wana aza mpe na mbali na ye atikele mpe malédiction pe mbalo ake na mwasi mosusu atikele semence wana malédiction ezokota na kati ya mboka lo valable pardon bon yo kasa kobota racine akobota race mabeti si makambo tozoloba yango wana akobota race mabe ezaka mpona bakuluna te akobota race mabe moto motema ne ozala na mawa te mpo yo ozomona eza motu maza nyama mais bible elobeli homme animal non mais bango wana ti les hommes animal bakoki kozwa makambo ya nzambe kaka na bango te bato bakebaka omona tuso amemoka na makambo mabe okoki esambela boye alingi te tosaba nini ntango soki pasa dragon yo oyebaka te c'est ça lo valable makambo eza ebele oyo eza bapreuve bapreuve na palpable oyo so bato batali boye babia te nzambe apambola bapaster Vincent mpo makambo tolobaka eza vrai lo valable faut kosala attention na mokili oyo barasi mabe bazali yango moni mokili mboka etondi na malédiction mpo tozala bato ya ndenge na ndenge bato ya solo ya lukuta banyama banini mais tozovive na bango ok merci beaucoup papa Vincent baosala biso déjà signe tozokende vers ya kozinda na émission na biso mais papa Vincent tokoleka question ote chaque totuna opoza patriarche oza moto aume na bonzambe toti komona image ya ndeko prophète Mugisho alekaki même na TV bakangaki par rapport ya maman yo sala aleka na TV azoloba n'importe quoi azoloba insalité na TV gouvernement mboka to ministère justice esiaki maboko mais to kamwe fort tant communiquer na bureau na bango kuna alobi ki azaki no bela nini liboma azaki ne mutu azaki baner mutu bujaki na braza babetaki munduki mutu bujaki et na melaki bakisi ba calmant nde ba yeko yebisa ngai osali ba video moko boye eza biete mwasi na ngazo yebisa ngai nino na biya solo mais c'est que ndaki déjà la journaliste va récupérer babandi kotia ba photo ya ba ministre bazo kata bazo tindela bato mais ezaki na nazoyeba te ezaki na se ya malade wana ere na zongi c'est ça qu'a convoqué ngai nasengi pardon publiquement 90 jours TV nanga bakangi yango pendant 90 jours na tosi nde eyekola mokali susu awa nzambe alimbisa ngai pendant 15 ans nazoteya natikala kofinga motu te tozwaki problème wana braza ezaki munduka tutinga na sentir motu ebouge ti lelo ere moko nazomona bato mibale soki malade elamoki nango na bato mibale ti na mela bakisi nde ekalmi eza shok batikili ngai nangena kufa kutu papa Vincent mambolo baki ojo telemela e forme mamo sala obakaza musala nzambe te papa Vincent surtout tout le monde eloko o roloba suni na sana liboso boy otulinga to beti maboko pona ni non na tunda pourquoi beti maboko na beteli pour eza de rare fois na sala kango me na beteli ni na biso maboko justice na biso basem sala kitoko omoni bato malédiction na mboka eza bato kola ba Mugisho wana nakamani nakamba konde ba bengeke prophète ya nzambe oyo soka telemi azo ba ainsi dit le Seigneur po bato babika prophète lo baka ben sanita ndenge wana prophète lelo tango asaka ba mission na nokaki ba mission mso aseka mikolo na radio wala beli mutute tango atindaka apartageaka bémission abelaka motu te tango alobaka bamakambo wana motu esalaka soki ndenge nini te tango soki bakangi ye nde abandi kobela motu maloba na biso basali ya nzambe ya nkolo Yesu elandaka mpe ekokisamaka bakokondane ye akota prison. Il faut ouvrir la prison. Tala. Muningana. Ngaso na komi lokola nzamba permettre na komi lokola Mugisho so Mugisha wana. Na ko bana nzambe atina kamlu envoûtement na mitasi kana kingo na kufa. Bato asoni. Mutu asoni. Mukosumu wasina ngalo binanga bi papa. Yota na ba mituna bazotuna. Prophète Mugisho.
Combien de prophètes papa nazali? Bana basi babengi ye. Bazo tune pour na sexe naï. Ah, personne répond. Oui. Benga ma passer tout naï. Benga mon œuvre là. Mutu ezaki obouger à solo papa. Mutu ezaki obouger te. Azali serviteur ya iniquité. Pour le toujours ba mususu te. On a groupe na bango te. Basala ka mission, boka ka sonité, ay ko ba bensanité, on a la mission ya Nzambe, boka sala ka ya mukili, basala ka pona ko ya ba polémique, tout simplement ndengwana. Ezali basali ya Nzambe te, ya Satana, ya bilemba suko nkolo lobaki, bango wana ba mugisho. Akende makala, alanda muninga na yo abalaki mwana ya César. Alande kuna Bague c'est la coalition. Ouais, ça m'a pas malédiction, c'est n'importe. Mais ça pas malédiction. Ce qui moutazote à malobanza mekana soloté. Boutique lié. Bo pèse autorisation. Alors babilo baba lo bakawana. Azo maudire mboka. C'est la malédiction pour le pays. Oui. Azaka ya mon côté. Basé belé. Faut kanga bango nyoso. Ko confrère bango. Tout le monde. Bazako baby ça bana. Oui. Ozokanga. Baso baby sabana. Baso baby sa mœurs ya mboka. Parce que bango ba prendre ça ben sanité, ba sonité. Azo tangue logo na kombo nangu. Makambo na ki oloba wate. C'est grave. Encore une fois justice na bete mlo bon de la pona Nzamba sunga e na bon makambo les zonga les sous-sauter asa la Nzambe na. Est-ce que poni yeso bonde ki pona Judas Karo teka bongo la moté. Et ça va tout ça va race ma belle azozongela yango. Basa ba malédiction pour mboka. Yo kasi race ba moni wana ka hotel abongwami monstre. Ba ki obonde la pona ye abika. Ego sala matin. Voilà si pona ye. C'est fini. Ba bonde la pona mutoyo aza mutu. Bon moto. Excuse? Bon moto na ye diable ezo sala mais diable a kotikati na ye a posséder wo boy ko prier pour na ye a comme délivrer mais ba wana baza ba démon baza ba race mabe o jamais ko sambela pour na ye pour le ko changer na vie na ye zate l'homme valable a comme na belaka mutu na ngai sala bala moté boyena boye moi si n'est pas les cas lobby papa vesa mais baza ba race moko biso ma ndenge moi ça zo ba papa vesa likama maweza wana te. Tanga zobebi sabatu. Yo okoyokela bado bazobeba pona ye mawate. Bato azokosa azosala mankio na pona bango. Azokosa bango okela bango mawate. Tala. Moto mona bibi alobaki esengeli moto moko akufa po peuple mobimba ebika. Amen. Yepe sengela kende. Po mabota ekozala mabe moko boye elongwe mutu moko boye mabe alongwe na kata biso mais azana ba ata mabe ko sila te azana église munene azokamba papa église munene azana banzimi banzimi ne ba opedre ba oza bato basamba na église to ba mugisho wana baza ba race mabe to baza bato yo nzamba yebite po mutu bena solo pena un pasteur akosa ba mugisho basala pasteur obera nzamba bengi atok to sambela kate atok to zabolole mosali ya nzambe aiko se comporter ndenge wana jamais pela ke sambela pa na ye jamais baza ba race mabe voilà. Merci beaucoup papa Vesa nzamba pambola yo pour lobi kitoko na si bato atali baza vraiment baza branché na scène ngana zo bondela na ko bondela ne pour ba juge wana nzamba pesa bongo mayele makasi penza protéger bango envoûtement ya mogisho zo bango te envoûtement na ye ezo bango te ata seli ba prier ne ya brakadabra asali ba prier na sala ba bêtise wana balanga ba bêtise ezo ba juge wana te nzambe na ngai protéger bango pesa bongo mayele ba pesa ye tumbu oye koki na ye minima batu po minima batu msoza sauver au nom de Jésus Christ. Papa Vesa ça la bête ba mona yo zo sakola pona ndeko na wakangama nzambe na ngai na bondeli lisusu pesa ba jijuana mayele na bososoli protéger bango ba pesa rasi mabe wana mosali ya lokuta wana ba pesa tumbo ekoki na ye au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
bandeko balandi ya CLV TV oyo ezali patriarche Vincent Makela so moni azosika bango baza bato bazodéfendre sainte doctrine quoi so amoni mutu akomi kofacifie akomi kobebisa sainte doctrine c'est normal patriarche Vincent Makela azala vraiment monté. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela nasi bana nzambe basepeli na émission oyo bandeko oyo bazwaki temps vraiment depuis bande la mission tina suka baza sepela papa Vincent namoni basali biso sinto vraiment tokende koshite na fait émission na biso okosa la synthèse mambolobi na conseil européen pe bana nzambe pe pona mboka ezala vraiment pour me réchanger pona mboka l'homme valable na saminga oloba sute bato bazonga koza mutema malamu amen ezolo sambelaka te motema malamu kati na mutu est obligatoire parce que ça bo moto na yo oui donc okofuta mapona bolamu nyonso salaka okofuta mabe pona mabe nyonso salaka à part malédiction faut bato bake karme zalaka oui oui tango za ko sala ba mabe karme ko landa yo malédiction ko landa yo yango mone zona na même na mboka na biso mabe le kiming na ba congolais mabe le kiming na ba twamboka ndeni mboka biso ko emerger ndeni mboka na biso ko pambolama ndeni mboka na biso bato ba ko sala malamu mabe le kiming le loko mapomto azwa musala à cause de la mariée il faut appeler ça nzoto la bomwasi et ça la rawap on est même muto sala mais muto komi ko pesa sexe obi ke ba point sexuellement to ba benga ba bandeni ba zo ba point sexuellement et sali na même na école na université pour muto ba point faut maintenant ba professeur faut maintenant ba maître mais ça grave donc tu kotala makambo le kina mboka moko songolo na nengi to kolobela yango te ya mutu moko soki Balthazar au monde que salibes mukile linga bloka ndenge wana 100 vie 100 000 vies mutabonge ça tout chose ba ke mo bali penza ya solo iwan osomona mukile lingi buzoba mukile lingi kibubolole elingi makambo ya mwindu elingi makama pembe te Mengala zako sabino mutabengama na mukili po sala malamu po sala mutu malamu nzamba pambola binu pona makambo tali ototo belasima ya mutu abongana ki elima et puis pona mugisho basibo kinde lobaki nzambe asunga poto sala na babilima na mukilo yo peto sala na barasi mabe soko tambo na kilikili otambo na kozanga boyebi otambo na kozanga mayele okokweya na bambeba wana sala attention pona na kasi zo sukiwana salutation na numéro de téléphone après simbo teminge pa ya mwana ngai Esther mabengele diamant noir na mbana na ye frère Yves na lekine États-Unis wala basaka na Angleterre na kine États-Unis pa ya mwana na ngai Sœur Sylvie Kigalu malgré tout mobana za na moi maladie frère na biso blessé ukam mais kitsa motema nzamba za na contrôle wana bazana États-Unis Sœur Sylvie Kigalu frère Lievin na moi si na ye mama Gigi nzamba pambola bino na lege pas Sœur Moyou ma grâce na lege pas ya Patrick Kamanda l'international na lege pas ya mdoi na yo frère Cédric na lege pas ya mwana nga mosali ya nzambe Job Bolibanda docteur nzamba le kana pambola ye na leki na France na Europe na kepa ya frère na biso évangéliste Edi nzamba pambola ye mama mwana Popi mama Nancy mabati papa Nise na lekepa ya mwana nangai mama Mimito Maduda namba ne frère Yava sans oublier Sœur Babil Mondele na lekepa Sœur Sunda Ariette na pesi mbote mingi epai ya mwana ngana si motema igeti mao na Hollande ma fille chérie au pesi mbote nzamba pambola ye yanzez espérance siskale motema na musungi na ye mama Brigitte moi ça libala nzamba pambola chérie Brigitte na pesi mbote pa Brigitte pangi nzamba pambola yo Sœur Yuyu pena mbali na yo frère David nzamba pambola bino boleki ebele Bozapele belé Coco Ping Pong Gabriel Yamba artiste les grands artistes les grands comédiens Nzamba Pambolaye et puis na prêtre ba comédien Mangobo
prêtre ba comédien nzamba pambola ye apambola pe mwasi na yo mama Fatou na silisi epai ya mwana na ngai frère Flori tozangi ana kisasa mikolo yo azongi na France nzamba le kana pambola ye pe bino ba banso na pe na pesi batangi ba kombote sœur Margot nzamba pambola yo sœur Mariam na Belgique nzamba pambola yo bino ba banso bolandaka Ciel Vert TV nzambe vraiment pambola bino makoko Naomi sœur Naomi nzamba pambola yo sur misongélité nde tokutani mikolo ezali koya botalaka nde bémission bopartage bolike mpe bosabone vraiment belé nzambe na biso na kombo na Yesu akozanga te kopambola bino na pamboli mpe moko non valable oyo invité nga na émission na yo merci beaucoup Patriarche. OK merci wana komi tokomi vraiment na suka émission na biso les alki Patriarche Vesa Makela mâchoire de Dieu mâchoire de l'Éternel binomo bosepeli boyoki ndenge nzamba expliquera ya pesa pour la bande nzamba bazala édifier nga pe na pesi papa Vesa merci nzamba bakisa place oyo ebimi ezonga esusu merci beaucoup l'homme valable na yambi yango au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup Tomi presque na suka to pesi na sima ya caméra to moni ingénieur Josué na équipe na ye. Oui papa Vesa. Na mbosa bande ko boli bisa pardon. Richard Kikonga nzamba pambola yo est-ce que ozali Richard Kikonga nzamba pambola. OK. Merci Tomi na suka Josué Liwanda na équipe na caméra surtout les cas qui 565 na poste téléviseur na bino eza na grâce ya frère Caleb frère Kelvin Josué Liwanda nde ba benda ki biso image to comme na 565 na na bino sans oublier pasteur Flamme d'Angola jeunesse internationale pe maman Bénédicte Makela wana patrona molonga ni ya patriarche nebi que surtout si ces missions to kolia na biso za assurer na maboko ya maman patriarche Bénédicte Makela. Vraiment merci beaucoup à la prochaine émission vous allez édifier de quoi azalaki na azalaki alandaki émission we banane bandeli kino na suka a partager émission pe na le beti société ba to ba sunga ka misala ya nzambe bo sunga Ciel Vert TV bosunga Ciel Vert TV ne tozoloba yango tozoloba mpona ba aventure te bato basunga misala nzambe nzambe azanga te ko pambola bango sunga Ciel Vert TV na matériel sunga Ciel Vert TV na moyen financier soza na quelque chose otindi pona avancement ya chaîne parce que chaîne ya boza ko édifier bana belé bana nzambe belé ko yamba ba patriarche besa bo pona ko édifier bato belé ezali payant ebele bato belé ba sunga ba misala ya mukili ba sunga ba mise mukili mais pona ko sunga misala nzambe bo sunga te na beti sete bo sunga misala ya nzambe nzambe ozanga sate ko pambola bino na pesa ni mbote na église vaille de Bereka mobimba ko bandana ba pasteur ko bandana patriarche kino muzima suka nzambe ya pambola ba pe protection nzambe na fin de l'année ezala kasi na biso sans oublier divin lo sambo nzambe ya pambolo zolanda émission o nzamba pambolo tokomi presque na suka Fayi Makela Belve Makela na pesi yo mboto za ozolanda émission en live nzamba pambolo yo tokomi na suka à la prochaine émission bozala toujours édifié ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert